l'ambiance to kitina kati ya édition Diego Musique toye kotala wata masake bana pardon to loba to kotala ndenge nini ambiance ezara héritier Watanabe azobimisa déjà disque na ye bo comprendre que après conférence de presse il y a Paris ye biso to kitina studio Diego Musique bo comprendre que mais lelo eza gradi mu ya muto sa l'émission OT muto tuna ba interview ezali Passy Ange Mouy vous connaissez bien balobi Passy Ange Mouy la tête bien faite yenda au sa l'émission oyo asolana ba fan ya Wata ay ba ndenge nini toza ko se dérouler na kati est-ce que maramango simbito est-ce que Wata beti pototo beti pototo vous voyez déjà l'ambiance derrière moi vous comprenez que c'est vraiment l'ambiance grand prêtre César Ngadi vous comprenez que c'est l'ambiance l'ambiance continue Angaye Wata vous comprenez que c'est Wata parce que Ange Mouy non beta abeta non lisolo na ba fan na Wata vous comprenez que je suis avec Passy Ange Mouy avec lui nde tozo ça la interview à Lelo Passy moi Tembele oleki na RD Congo te toyebi ke zaki makambo etale musala ozaki na ndaku mais lelo zongi mamo na actualité ya héritier Wata yango na pesio micro osa na actualité on va sentir que tant yo fanda ki na ndako fanda pa mato fanda ne pour raisonner neni no zongela su musala donc micro za mboka wayo. Merci Grady Mouya Ibenge Babi Grady Mouya Ibenge coach donc il y a go coacher kaka Grady Mouya merci pour la nazongeli Babi na pema kina nu ata nonde mambango ekende sikoyo Babi Passy Ange Mouya zongeli masolo nde ka ezala awa toza na édition ya Diego Musique bino moka bomona lelo est sorti il y a disque il y a héritier Watanabe tozo ka ba impression par rapport il y a sorti ndenini et salamito yo kapé ba fan héritier ndeka ezalaka na ozo frère nanga bon bonjour tout le monde bino awa boye le sorti il y a disque il y a héritier ouais la poule gagi tokos ba ba trop tu na Diego Musique to ka héritier Watanabe victoire tombée ya le ba mingité taka Watanabe victoire tombée a wapi biso to yo ka ba bi yo générique coûte simbi na ngote bino bo bindeni générique tombée taka ko mo ba jeune na moi makasi ba zo bina makasi ya des gars générique to ba mingité ba mo ba yoka ba ka Bernadette Masengu ba yoka parce que la poule gaye ma munyo se sili banga Watanabe ya solo d'accord merci na sepelu d'accord parce nani te luka ka bino mo bomo na kaka ambiance onde eza to na disque Diego Musique ka nde zalaka lelo disque ya héritier Watanabe bimi lelo babi ebimi lelo to ka ki Bernadette Masengu siko to e apoto yo ka banze bonios na zo frère na bonjour bonjour comment nani mon nom Aristote lelo eza sorti ya disque ya héritier Watanabe oza fan héritier oza fan héritier numéro 00 depuis ti lelo tozarara disque ebimi j'espère que bosi boyoki mwa bakeke ba chant oyo eza na kati bino ba fan na ye bomonya ondeni ngala zo chance oyo ka banzembe héritier depuis kala même na ba répétition tozalaka mwana mobalo oyo a touché siko bango ba touché te banzembo eza ya mystique zolaka tant oyo kango kolela mystique menga na yo ki babi ke o générique coûte simbi na ngote muto ko sa yo te wa bazo maloba pamba bazwa tant ba yo ka générique tozo na 3 génériques o to boka na YouTube premier générique ba yo ka sango na émission marmeza ya danser o eza sedango ba sedango wana héritier Watanabe moto na télé ok d'accord merci la fiche à votre monde dans les États-Unis mais oh immortel ya Wata bakanga ki trop disque na bino DC to bimate babi mona mayela maniko ta bango lisu likolo ya lisu atodi on la bango lelo yango retira de bimi bokanga munoko boganya biso bisi desa de bomimbala moko boke ba chini boyena ba disque ba chinois wana ba kini bomi boganga te Watanabe ye wana ye yango na pesa pa na biso David Morso merci na sali pona reti ya kitse Watanabe poto comme na niveau de komi merci Benzana c'est pas merci beaucoup merci na sengi pa na nyonso renaissance respira da yeyo 17h déjà tobine retirada soko salaire eta ko somba disque oyo kutango esi na marché ça la rapide c'est la bino Watanabe moko sur le terrain c'est ce côté yewo là 3 génériques Watanabe yeyo bozela les 10 c'est ça les promesses les 10 sur le terrain bana fibo
bozala l'aise tozobina on a poko nyonso merci na yebisi ba fanatique ya Wata ba kosa bino te même si ba kosa bino to kuna disque yango eza te boy boy disque yango eza pas Diego musique oyo paye disque na yo eza na prix Wata seveli ici biso abwa to se ngapona ngako na mona niveau ya Wata ndataka di disque oyo na moni ka vieux yango ba te kango na combien disque na biso na 5000 francs congolais pamba na combien de titres disque eza na 14 chants 14 titres, oui, 14 titres. Avant de gagner 5000 francs, pamba. Merci beaucoup, merci. Donc, bon comprendre, bah maman, le baiser belé pour ta la bah fan ya Wata, basé belé le sorti à disque ya Wata na baby mi lelo. Merci beaucoup patient, vous comprenez que Tozara na passé Ange Mouido continue d'interview donc bah fan ne ya Wata, ne Wata. Mais elo moi c'est nga passe bah fan ya Wata ba lobby, bah Keshin bazui ba biloko ba ye ba kosime. Vous comprenez que tant que so passé Ange Mouya Salaki nanda kozaki pambate zaki ka pona ko améliorer musala parce que musala ya papa na mama to sala ngona ba loingete ba fana Wata ba ebele ba fana Wata bafana Wata masa ndenge kitoko pa retirada on dirait poto ozomona ngote retirada de simbi pena le baou de minga été eloko nini ezolakisa ke retirada de simbi te mets pas biberon mais au monde que bino pe boa ben poli parce que papa vraiment bomeli c'est biberon papa ça mama langita nga buka misika mona mais est-ce que papa papa pouvoir hériter qui papa de on a pas incité 36e degré oui otanga na bible mono asenga papa mbongo akende asisa après azongelera papa comment jamais Chakoko babe héritier Wata ozonga capote na lobi boye concert reveta masona na poto de mes concert osengi na poto bon héritier retira da tobo beto leka oui poto to na bakare oya ba ke poto to na disque d'or olympe mba mama kamio c'est simba concert ozonga na poto obengo tu David Mosonga na lobi yango mais sikoyo ba lobi générique libanda nde générique kitoko yo ka ba menesa bibero ka ba sondama tolobaka mpona kifani te tozwi générique sukola matakwe tozwi sikoyo retirada tozala na kifani te na ndenge pire esprit nayebike awa bafana Wata sala boye eza te oza musique intelligence papa vaye na pane na bana bayoka mais sukola yoka te nanotali robino te a défendre cri na ye alobi sukola matakwe eza ke non osukoli après matiki waka ndenge zalaka sokola mata zela yaloba olobi à l'autre côté de véritable papier kamikaze boyoki yango te BM l'hymne national etangi kili mobimba tobeta BM sans disque tolobaka mpona kifani te omoni nga alingi tosala débat vraiment ya baintellectuel parce que Wata azobeta musique intelligence mais bo wande obanga ti yango bafingi malembe tokomi sikoyo mwese beleve banzembo tue kobeta tokokanga kinyo biso nga lobi yango lelo kanganga tokokanga kinyo yo malembe disi bayoka 14 titres ebele tokanga eza mukeri sa bakanga beti pona bibeta betata beti po bakanga ngonyo sombala moko mais Fabrigas pe coup de chapeau vraiment fa na yebi oza déjà na Angola coup de chapeau quand to solaki mais quand même boa bafana Gogan mais to féliciter pe Wata po moi double disque d'or bon reconnaître to linga maestro amazaka na respect Wata mta recruter nande disque d'or ba chinois ba suba ba pa pesa mbongo wala na respect omoni ke bino bo lukaka rando parce que héritier kutu à reconnaître disque d'or ya muninga na ye alors bi félicitations Fabrigas parce que aux autombolara honneur ya musique congolaise alors bino ba fan boye sur votre channel tiran ebe lokoni babenga Messi la Pulga Messi c'est un diable ta babenga Messi la Pulga sur la côte ça va bien mystique hérité la Pulga dernier fils prince de la rumba boroyoka la Pulga boroyoka babilo ni tobeti retirada nde makambu rendez-vous na ba pasi Ange Mbuyaka on continue ngana belle on sa mingi te zane masolo na yo continue na ba fan na wakande ba fan Wata ba tomboka mabe babi disque et oumeli mais enfin et bimi disque Wata et bimi papa to ko so mo impression na yo bonjour ça va na artiste hein félicitations to bogele ba fleur yo za fan héritier Wata nabi na za fan ya wenge na fan ya wenge BCBG wenge BCBG siko awo yo ça parce que awa babi bat baza baba fan
ya héritier Watanabe bae pour ba son ba disque ya fan na bango ebimi lelo. Moni musique wana be akala na oyo uta ko le akala. Ya nani bote moni lelo soko sali musique no bien to tio maboko. Musique wana kala même un peu musique na loenge. Si baba izengi wana ba Nigeria ba comment dominer pour te héberter. Lelo comme ya obeti bien. Tu peux sur ma chance. Disque peut héritier ou meli franchement et ou meli makasi ba fan coûte belé ba koma ki da ko ba ina bango ba bi disque ba na kala ka nzembo moko ba mi se BM wana ba lemba pe est-ce que ba nzembo est-ce que suffit déjà temps ya royo ka ba nzembo na kata disque. Tous on a bref na malé maintenant. Azo ina temps à préparer, yango boti mo na sortie yango ebimi. Ba consommation de la nuit dans la intro et bien. Na yoki nzembo ya abi générique simbité te wana ba oba ebi ba mamandule te ngai mamandule yoki intro bien son sonorité ça va cœur ya ba chante ça va na yoki nzembo mo ba embeli footballeur africain et tout ça moins dégâts ça va ba chante cœur Hollande pena musique muto a ebindule o ba yoka musique na cœur oki na arrangement ça va l'artiste. Je suis ton petit. Bonjour et bienvenue sur www.rdcongoinfo.net. Avec mon vieux César Ngadi, on est dans le bon car tout le monde est d'accord. Chérie, si tu es la glace vanille, je veux te manger. Bébé, c'était la nourriture que moi je préfère, je veux te manger. Merci à la lumière, votre présentatrice. Hein? Nega boebi, fioya, n'éclairage, n'arrête la presse. Donc, bah, obscurité, nyonso. On se connaît, on fait pas avec ce qu'on a, mais avec ce qu'on est. La lumière, quoi, la fille qui ramène l'éclairage dans la presse, tellement beaucoup d'obscurité, hein? Toujours imité aussi, mais jamais égalé. Awako, nde musala. Donc, mission à bien, mission à cluster, awa vraiment. Eh, t'as vraiment beau sentir lumière, l'éclairage. rdcongoinfo.net 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 Nazaliawa, donc la lumière. Bon,
retiré de la marché bino boyebi déjà hérité ça moto na tembe puis la kaka bino donc on a ya la kaka melo ka yeso la kaka bino ko zonga donc retiré de la minute ça panique donc bana poto boyebi na poto déjà tombé donc le nom de to solo ba awa qui ça déjà tombé trop d'ambuteillages la carte victoire donc te expliquer no ka no wana ça un coup le nano bena bino ka no retiré de zo retiré de ko sukula ba tout l'album sur les marchés et puis hérité dans l'album ne oyo et puis si ba tu me diarrhée pour ko ta bastudio et puis bino ne bozala bona ba risque hérité bimisa na bino pe boko ta bastudio po bimisa o mo ngoto na boto mitia ba na bino la passe et puis po bote ka ego ça la passe et puis hérité la minute sur le terrain na kata mboka na biso Congo et ça pèse sans bois boyi quand to que normal kala mingi te boto mona ba musicien déjà to mais miso kala mingi te boto kwa sur le terrain et puis bino tout bon ngama so bana nduka tu ko charger banzembu na bino et puis ko charger pendant ba voix attention la voix qui te pose standard OK sap yo combien de ba ko faire bon ngana combien de yebi kaka makamba misiki na salaka ba faire na umela trop ndeko molinga mi kasi héritier ko logo tanga penda donc premier voyage na pona ba faire na sala fi ba 4 ba 5 ans mais na kenda ta malukute o comprendre ta maluka pa na kenda te dit amen amen ni susu donc na le bina bino tu éviter ce lelo to c'est la biso nyonso héritier watala ba boaki verse aboaki album mais so verse nini oyo yeli biso lelo o tangela biso poto ya mbaretira da maboko ko fungama bon lelo pena ba ko so fixe pende ya BM de BM ne kangi pena mboka BM kom tombe ki chasa tombe et puis bino batu po BM batebele ba wele ba yembela ya o comprendre to yeba na batu musuke no bazala ba groupe d'accompagnement ba wala bateba ba tsemba ngwaje BM ba yofuka mela BM tikanga na yembela yo de BM andimika keno te buya masonga sepelte hérité yembela nga pa voir hérité et ça vraiment que ça ba trop de charme dans la minute on ne molinga mi qui ça tomber de retirer de sur le terrain monde était partout par-ci par-là bana poto ba lobi soke simbite est-ce que wata kozonga na wengete bon en tout cas vraiment place déjà alongwe pa papa na ye de akoko songa te po déjà tant avant longa na wenge de wara son azwaki mungu ateki na munoko atapuna bwakeli wata na maboko poa kende ko soit chance ya mamoni keno ko bime album abatanga longo na kati wenga to beti ba concert rebelle to keba matadi ba boma ba mwanda to keba Luanda o comprendre to beti ba romego plein dans la minute succès wana oyo hérité ouais rappelle ce qui est na maboko pe afula ke na longo lolenge bani do yango ti sikoyo tozo fonctionner olempa ezali c'est là qu'on fait na poser question papa sikoyo abwakela bino déjà mungwa bozo reconnaître que papa abwakela bino mungwa mais siko bo fingil sous papa bo biki no bo fini papa bo melisi biberon ozomo ate wana c'est ingratitude te bo biso to ko finga papa te parce que ba petio nde ba animateur ba yesi malobi nde bango nde mutu bazo finga sous papa o comprendre te que so bo rater voyage o bimana te ba ndo si sa réputation kese donc ça bien te to bi ke wera so na sunga ba te belé o comprendre ba animateur ba ye wengela ba simana biso ba petio wana nde ba rater voyage donc yango ne pese mo ba biloba loba donc en tout cas vraiment biso ko chrétien papa na biso te ponga papa te nga no benga wera koko donc koko musique a wera son o so comprendre descendant ya mbuta maloba na kata kin donc muto simbi parole évangile donc hérité de sap cardinal d'où s'appelle manqué donc l'homme qui a créé le livre de la musique africaine à cause de son excellence leader des leaders héritier Watanabe boss live kosa no c'est le purga de magma hawene hemede donc babunda na wata banzembu basia chambre bane tonda sur la masuba. Loba est comme un mélinga, c'est comme Loba. Et ça, problème, il y a couple, et ça concerne tous les deux. Tous les deux, oui, mais ça concerne tous les deux. Pourquoi Mélinga? Pourquoi Mélinga tu es sur la loi? Expliquez, docteur. Docteur, c'est l'orier, à ce moment-là, qu'elle a faible, n'a un couple de l'autre. Expliquez, docteur. Parce que, aux autres cocatés, l'anda, aux autres cocatés. Docteur, mon bel nanda, aux autres cocatés. Azo kokate makamnanda azo kokate yamana toye pour trouver solution azo kokate non a kokate dans sens de l'expliquer docteur ils sont de ça regarde ça là on va dans pas ça mais et à quand ce qui bosso attention pas stress bisala mais dès que ça vient là asimba kanga souté pas stress pas tension pas vitesse à poto pas fatigue na mutu
compte fait fatigué, là je peux pas. Ok, na comprendre le problème de l'alimentation, le stress, le surménage. Ce qui est un problème d'érection, on a conseillé à mingi produit oil. Maxi Bien-être. Maxi Bien-être, ils ont des produits 100% naturels. Ils ont complément alimentaire, ils ont la vitamine A, la vitamine C, ils ont la protéine, ils ont produit beaucoup de mélango. En fait, une fois tous les 2 jours, ils ont 6 sachets de kati, au coméla, sachez beaucoup tous les 48 heures. Et comme ça, la 15 jours, c'est la solution idéale, Maxi Bien-être. Thierry Nana Kayua, ce qui Maxi Bien-être, de Moboulou. Maxi Bien-être, ça marche. Maxi Bien-être, la solution pour vos problèmes d'érection. Salut ma chérie. Ambiance, les a sorti officiel, il y a retiré d'ambiance, tout le monde a. Moi, tout le baiser, tu es là, mon engara famento. Souka na mbouteillage à l'icolo à retirada. Tu es bisaki bino retirada des autres bimeza album ou ebande kozanga na Congo. Dadi Moula parle trop, toi c'est la paix album. Kasi album yango ebimi. Botala na no mbouteillage abo etika la ozalate. Et puis ma cambongo to ko makasi ko boso yoka. Ba musicien na no batu bazo belela. Retirada yango na makambo za bien, makambo za wo, makambo za donc na ebité quoi. Album oza album e bande ko zanga. Musala siko e bandi beaucoup comprendre banzelo biso to ko kenda. Mo makambo o disque bimi batu batondi. Et la soute, Bogoyo Kanenge ba tonton yo ba koba ba beti. Bogoyo Kanenge ba de champion voile ou ba beti. Bogoyo Kanenge ba Mishka ba Diego ba Yembi. Album yango yo. Carrière d'honneur retirada ya Motona Tembe. Sikoyo o vient na biso Zakari Baba so rande goloba popolipo. Bobi masiko na banzela bobi mana ba veni bo polémique pour musique et bandi. Mais Dadi Moula, on dirait générique et Simbité. Générique est na nini, il y a retiré de carrière d'honneur. Générique est aussi Mbatende nini, générique est bimaki non officiellement boété. Générique est bandé go leka non na ba TVT na ba radio té. To bandé go leksango ka na ba réseaux sociaux. Sikoyo album est bini. Il y a autant de nga micro les 15. Nga lobaki ba tout na ba journaliste. Na ba tout ba tsaki défi. Pour na retirer da oyo. 5 jours après Bozonga, botandre un micro. Tout le monde peut artiste, comédien peut soutenir des artistes. Namoni de combat. Ah, hier on s'est présenté avec Sabino Soki Azanani. Bonjour. Ouais, bonjour. On s'est présenté. Tu baye bayo pour battre sous pe baye bio te pesi combo na yo. Ouais, merci. Na ebi ke venanga César Ngadi Azolanda ebi ke oh ya pichu de Panama. Il y a Emoko Sida Bilé, les faciles à garer, guérisseur, hymne national, Coco Swag, Azabongo artiste et comédien, et puis chef à mouvement et à standard, il y a José de Londres quoi. Donc il y a soutenir un frère artiste. Ouais, mon biso tout artiste. Donc album est bimi, héritier à jeune le roi biso. Donc mon pour les moments années ba jeune inde ba ba sala ba na ba. Pour la nité biso ba jeune to soutenir pe ba jeune. Ba vie ba yaki. Et puis ba vie ba roleka ba jeune pe to kotikala. Ndenge ba vie ba leki, ndenge biso to roleka, ndenge pe ba peto ba ya simala biso. Ba remplacer biso donc choisate. Aujourd'hui quand même peu de temps, yo ka moi quelques chansons. Yo mo rozo ka de ndenge chenzo beta. Ben biso tout oyoka yoka déjà ton dima mais o ebimi siko yo nde to so attend yoka ngo est-ce que so yoki banze comme ça par BM à part BM ngana ebisi bino wata donc boza décidé boza toujours ya recépela donc ba chant eza ya ebele donc ya musique donc ce que bo tie litoi bo pesi litoi
bokosepela bino mo boyoki BM ndenge ningisi Congo mpona nini te bamisusu wana mpe eningisa donc bozala na bino bozala na caluminium boyo kozuna donc bokozala donc bienvenue quoi donc ya parlementaire Ezarias Teles boyo kozuna kaka bambote nanga kaka na Charlie Malula mama Abupia ve nanga kumu ya papa oyo ya mère ve babi bango nde bakangi Suisse wana Jili Bindele babi umela na ngonde na yo Fisto Malula immortel donc Sylvie Kabea oyo ya Didier Kasongo Rita Zangula japonaise quoi eluka makambo yo moko yebi na kotanga kombote mais eluka makambo. Ok, merci beaucoup. Bambote belé na mon papa, mon boss, mon patron, César Ngadi, Cléboa, Babi, tout le monde est d'accord. Hein? Na makasi ya Coach Benge, Babi ngamo na zongi papa, parce que Ange Mbouy, Babi a zongi a des retours. Nemo kabino bomo na kaka bomo na kaka plein, donc bon comprendre que Lelo est sorti héritier, donc Batou belé bomo na kaka balobi héritier retirada et bimi Lelo, bafan héritier ba tellement belé, bafan héritier ba tellement belé, donc son frère na moko bonjour. Bonjour maman. Comment on a Arizona les whisky, les amis de Wata. L'impression par rapport à la sortie, il y a l'album hérité Lelo, Babi Retirada et Bimi Lelo. Il y a des fans hérité, non? Fans hérité, on a des Wata. Wata plus. Donc photocopie Wata. Est-ce qu'il y a aussi déjà temps, à part BM, est-ce qu'il y a déjà temps, il y a comment quelques chansons dans la carte Retirada? Il y a quand on a côté Bomanga déjà. Ozanga mawa pona nini ya ya. Depuis ça on mawa mo ponga bena za ya ya. Donc na ba moto na lingite. Na comment faut forcer bolingo ndenge moto pousse va forcer ka vie. Enfin, Retirada et Oumeli, mais enfin Retirada Lelo et Bimi Retirada na marché et pas Diego Musique. Lelo a sorti nango officiel Lelo Retirada et Bimi. Sikoyo, tu as besoin de est-ce que Babi il paraît générique et simplifié? Te générique et simplifié, générique et zamakasi. Taka danse nzamba tikela biso multiplier, allez multiplier. Le whisky multiplier. Date nzamba tikela biso to bobinate. Faut binango. Yangwana multiplier. D'accord, merci beaucoup. Bolingo Yamasuwa. Somo bolingo Yam. Bon comprendre que c'est ma fan héritier donc basa ebele. Bonjour. Bonjour maman. Boni. Bien maman kitoko esengo za makasi tala. Omo na deya ke bwana esengo parce que to mo ada batunde ba oyemba donc esengo ya makasi ndenge nani album na bino boyoki yango déjà banzembo boyoki yango nde. Maman yo mo pe ozomona makambo eza makamba kala batu basala ngaba papa wemba 78 mais le zongi lisusu bamona bena ke album moi si ke bimi batu batondi na victoire plein makambo bezaka te il faut yanga watana be moto na tembe. Toyesa bino ka tembe tisuka bana kini toyesa bino bozala kimia boza kosepela retira d'album bino yango bokosoma ngo boka ba trésor pour tout bien kangi déjà générique pour koloba te ngana osepela kana nzembo mona yo kiwa déjà salinga bien nzembo moka embeli eto et salinga déjà bien wana nzembo ngana sepela nango yo siko na kati album retira nzembo nini vraiment oyo zo linga vraiment bon maman siko ngana na boye na za la partie te la kolinga po koto nyonso na yo kongo sepeli nango so na yo ki koto ba trésor pour tout kitoko ba dire merci mbokani kitoko BM ikuta za lipapu BM eza ko Paul et kangi mboka lim na sonle na minute BM oboya ondima oboya talaka papa ba melise libele teloni be Bernadette Masengo apesela biso wata pa bimisele ba chanson kitoko boye taka nzamano sabeta ka zalaka toujours kitoko. Ok, merci pour comprendre donc émotion dans ma case c'est pas ma fan héritier watanabe ba fan to comme disant suka émission na biso bambote belé na batu nyonso oyo ba olandanga
na bana poto nyonso bambote ebele na patron na ngai papa César Ngadi bambote ebele na grand prêtre Jojo Ngonda Imel babi grand frère ya petite sœur na ye bambote ebele na grande sœur na nga Grâce Mukuna bambote ebele na ba camarade na ba copine na nga nyonso balingaka nga bambote ebele na caméra Kelly bambote ebele na donc c'est le micro pas ibenge coach babi ibenge. Merci beaucoup, vous avez compris que là c'était passé Ange Mboui, la tête bien faite Nenga na benga kaye. Là je dis déjà merci à mon vieux Jimmy Belaou, mon vieux Jimmy Belaou, n'a pas su mbote balobi très responsable, n'a pas su mbote belé bisco zali, c'est ton petit Gradi Mouya ibenge de la presse. Venanga pêche au Louvumbu, Nzamba Autriche, n'a pas su mbote belé mon pire vieux César Ngadi, mon pire vieux, mon boss tout. César Ngadi n'a pas si venu Ngadi Londolé mbote beau comme un dieu, n'a pas si mbote na Kelly image na si ma caméra Antonio Kauka. Na pesi bino bambote belé na pesi mbote na Rex Mbuluku casque bleu na pesi yo bambote belé Glody Kuma c'est Nzamba Norvège mon vieux Joseph Yani beaucoup mu na pesi bino vraiment bambote parce que bolela Gradi Mouya mama Melinze na Londres na kobosa na ka jamais on a mitema ya Gradi Mouya donc batutu bolela Gradi Mouya na pesi bino vraiment bambote Karim Mokonzi la baronne mon président Adam Sinduzolo mbote belé masanga to komi na suka donc pour comprendre que ça ambiance esika toye ko célébrer retirada vraiment général Kelly moko moni ambiance eza makasi toze la le 20 président toze le 20 toya vraiment tin aéroport toyamba président na biso Watanabe moto to pesi chance moto ayambo to pesi chance vraiment to bi que notre yambo to fungolelo maboko donc kota na motema donc quand ndenge le roi de la forêt loba to fungoli motema kota disons donc to fungoli motema au kota donc to komina suka merci na batutu bolela Gradi Mouya. Bye. Congo.